3 points pour faire échouer Kofi Olomide. 3 points. Vente ba billet, ko déplacer ba point de vente nango. Et donc on a ticket master et kendi kuna sala boye yango faire échouer Kofi Olomide. Deuxièmement, l'oni faire échouer Kofi Olomide dans Roi Baudouin. Choix ya ba invité. Ba invité le ba Inosbi bazaki ba tuté ba kozala. Ba koyo beta enlever le rideau mais ba ko beta na kati ya ndolete. Fallait ba invité des marques ya poids ba ilokato ba vena biso Jossard ba to ba kola ba beta ba série wana pour 70e anniversaire ça li pendant nguba te. Ba pendeza la danger. Troisième point, na bien eza rando ya vie na ye na ba petit na ye. On ba petit na ba kilelo na ba fan ebele par rapport ya biso ba mbiaka ba kofi fina ba kofiette. Rankine wana ngomoni ke non ba fan club ya ba petit tout oyo vient na biso mo pao za rankine na bango to ba yakete. 3 points échec ya Kofi Olomide na kati ya Roi Baudouin ya moto lobela awa. Bonjour à tous, comme on dit, mes parents chez vous, c'est votre humble serviteur, Saint, comme on dit toujours, Saint Figaro. Voilà. Et là, tu as moi quick analyse mon quoi rapidement pour nous ça pour nous venir biso mon pas mon condi Kofi Olomide 70 ans d'âge na concert na ya Roi Baudouin. Alors Saint Figaro vous on a regardé analyse des ratés que non pour lingara moto to pour lingara moto te analyse des ali que non to sala yango c'est parce que il moment que salama qui to la partielle to peut sa information il y a vraie information il y a beau solo. Voilà nini et komeli Kofi Olomide na stade Roi Baudouin 70e anniversaire na ye. Avant na kende, avant na kota na mozindo, c'est parce que nous a choqué, c'est parce que nous qui moté ma passi et zuinga tampona bima awawa na sala analyse sur Kofi Olomide. Andeko 70 ans d'âge ya Kofi Olomide, carrière ya Kofi Olomide, bini boyebi Kofi Olomide deni abete musique na place o akomi lelo. Alors na ça na 3 points on lobela, na ça na 3 points et faire échouer Kofi Olomide na concert na ye ya le 12 juillet na Roi Baudouin. Ça 3 points où faire échouer Kofi Olomide. Vous avez regardé dans côté dans ça moko na moko. Avant na côté na 3 points wana, laisse-moi te dire une chose. Naza rapenda fan ya Kofi Olomide. Vraiment fan ya Kofi Olomide. Denefsi bino kobima nanga awa ko étaler ni surtout oyo l'équipe de Roi Baudouin, et ça vraiment passe na motema. Mais tout ça na choité musala so ebengi, il faut répondre. Voilà, 3 points oyo et bimisi concert ya Kofi Olomide mpiaka, 3 points oyo faire échouer Kofi Olomide na concert ya Roi Baudouin. To badano la premièrement na point 1. Ce qui concert ya Kofi Olomide et que bato ba somi ba billet te po ba kota na kati ya stade, c'est parce que so tali bien na début ya billetterie au monde que notre ticket master tout ça qui na moi mi balemi satu. Mais fait que Kofi Olomide a ko faire déplacer lié à vente ya ba billet un point un autre et ça l'une ya échec ya Kofi Olomide. Quand on a regardé que bien la ticket master to kota kuna il a déjà échec. Pour ba fan ni surtout ya Kofi Olomide so tali bien ba fan ba Kofi fi na lo bango bien. Bato ba chacho so tali ba age na biso na biso tout ba suka pembe le quoi modèle na mutu na ngabo. To koli. Alors ba vie to koli wana pona ko ya concert ya Kofi Olomide ko bouquet ticket online ba na biso ba sala la biso. Malgré to fandi na ba poto malgré to so ndenge nini omona ke non to ba mbiaka mais Kofi Olomide ba fan ba koli penza ba koli. Afin bakoli. Et alors, le kaliboso ou faire échouer yangoana. Deuxième point, ezali point ya koluka ba invité ya Kofi Olomide. Moni aja Kofi Olomide. Tala ba fan na ye, ba fan na Kofi Olomide na so ba koli déjà. Deuxième point, on ozo lobela ke no ba ya ko invité ba invité. Et ça dit fiasco pourquoi? Na concert ya Kofi Olomide 70 ans d'âge na ye bobenga mutumo lokola Inosbi. Oui, Inosbi azaki lelo, Inosbi azaki lelo azaki lobiti. Ki lobeza ba Kofi Olomide ba mbiaka moko. Imaginez un peu que na concert ya Kofi Olomide ya 70e anniversaire na ye na kati ya stade ya Roi Baudouin, totali na affiche
to na ba communiquer to na ba conférence de presse to ka no Koffi Olomide a robengisa Bailo Kanto. Oui, même que no Koffi Olomide a robengisa Vienio Kalongo. Imaginez un peu sikoyo stade Roi Baudouin engeza na ndenge nini. Soit il y a bien invité ezaki non mabe. Inonce bi a robeta lelo qui ceux qui paye batika yo yona zali banzembo to ka ona ba anniversaire ba bana na biso na ba koko na biso. Ta bana na biso ba bina, c'est biso be sentiment to bina ba ngote to bini na bana wana yango c'est biso mo sentiment ko yoka inonce bi. Mais ba take ba mbiaka ba kofifi ba kofiette ba zam na lo ya inonce biti. Tala to inonce bi mataki na podium. Body language ya bato échangeaki directement. Au monde que no Koffi, moi que no batona bando ko ba tchacha danger, ino subia koti yo pe batika yo bato bata na bon cabo, ba bina na bon cabo, c'est parce que ezalaki na place de oyo il fallait ino subi azala. C'est peut-être c'est anniversaire ça qui est belé pour na mo pao. Non c'est na bambiaka na biso, boyo kaka bato bazala entourage na binoti. Vous avez forum moko besoin numéro moko botia yango solo la na ba fan na yo na ba Facebook yango solo na ba fan na ba WhatsApp oye ba souci ya motema ba fan na yo zaka nini ba yo bazana besoin ba zo yo ndenge nini moni barrière o botia entre ba fan na bino ba bactère ba musicien yango borata ba kabele on to komana ba moment où tout ça ba échec na ba podium na biso on est allé qui deuxième point il y a Koffi Olomide choix ya ba invité yango nde mabe makasi yango penza mabe makasi na kosibino te. Alors surtout plutôt le troisième point zali vena biso courant de trans na ba musicien mosusu na ba petit na ye soki ezali koleka malamu te okomona pe ata kutu yango keno nana walinga Koffi na Congo na ndimi na ngate baka bato za barando na ba Koffi tellement courant d'attente na ba musicien mosusu miki eza koleka te yango wana esala pe keno avena obeta bato nemo bakende parce que imaginez bato nemo bakende bato ba Koffi déjà bambiaka ba 50 ans 60 ans nini tout malgré tout force à tous na kilelo mais esprit na biso bongo na biso et ça déjà ba suki pembe déjà que notre bata chacho to bata ba zaiko to bata ba Bailo Kanto to bata zomo na génération na yango to ko ta ranking na bana ba kilelo yango na zomo na biso que non eza ko pénaliser biso ko sala ba grandeur na ba salle haute za ko luka na pesa conseil mukie na bambiaka na biso bozonga rigueur te na place oyo bozonga rigueur ata mukie Koffi Olomide JB Mpiana Weranson ba légende ya Congo na ndenga kosakana te nazo mo exemple ya JB Mpiana oya comprenait déjà que non basala minene za na susu eloko ko prouver te eloko sikati au fo basala soka beti na atmosphère na ya beti na salle na ya 1000 personnes bati ticket $100 to $200 batu ba 1000 ba koki ba bini ba yembi ba kei eza mabete eza pe keno to pe soni to ba keno ate wera to Koffi Olomide to JB Mpiana abeti na salle ya 1000 personnes non boyeso na batan wana ti même chose dans le banango venanga le vanganta ma Weranson basala minene eza susu pona binoti. Oui, na VIP moko boyo fan si penza ba honorable ba fan to na VIP moko penza boyo ba fan na yo ka ba dinga ko ba fan di ba koti 1000 2000 3000 personnes ba obeti ndule no ya kitoko obimi na yo keno pale pepele basala ba 5000 8000 10000 et ça sous pona ba vie na so ba mbiakati boke vers retraite ba ke nzoto pe changer nzoto pe kolaka il veut Koffi Olomide stade Roi Baudouin et Meli Mopao Mokonzi. Je crois que les 3 points d'atteindre le binoana. Bon, on a rigueur dans notre ti. N'est-ce pas bien? N'a habité. Et là, on est Mopao Rogolo dans la place où on a. Là, on est à gros sa biso. Explication de gros sa biso entre nous. Pour ça, Luana, ils ont ta entièreté. Dans le stade Luana, ils ont ta entièreté à Koffi Olomide.
leson nini oyo bokozwa na kati wana mopao mokonzi ve na biso na ndenge bien po analyse oso tolandi bien eza conseil eza mo analyse tofingi musicien moko to tokretie musicien moko te mais ça fait mal ya komona bambiaka na biso bakomi kokweya biso totala entourage na bino nyonso tu ezalaka malamu te so bopesa Koffi Olomide conseil bien eno fana mama Sandra Kazadi maman na biso la maman que je respecte beaucoup maman Rofa so bofana bien que no week no mo pa o mo ko 70 eza je mokete ko bengisa po no so bien koko akoza koko pe ya Koffi Olomide po za mona so 94 obisi ba que no ndenge zali awawa ko bengisa bana wana te bakobeta enlever les rideaux mais ko mata na podium buleta ba ilo kanto te buleta ata nyosh ata ba koren le kamalamu te bengisa ba mbiaka obike solo ki ya kala ba mama balamba na makala blona bongoza ba mama na solo ba damaza danger on ça la succès moko impossible tozaleka fali po pate tozaleka pe na besoin na été na kati ya concert wana au moins bengisa ba mbiaka na yo ba master na yo enyesa la yo très bien on a regardé avec blessure na motema mal au cœur on a eu le bakeno Koffi Olomide ya sali fiasco bon à stade tonde côté musique il a bien joué avec na société que stade tonda et l'on a sepelé na ngoya ngwana société que no sale tondi soki roi bodo tondi te non il a presté que pour un anniversaire na ye premièrement il a presté pour on s'appelle ça bato o bayaki l'on a sepelé na makasi ya ngwana na ko bandela 3 erreurs ya Koffi Olomide 3 o e fait échouer premièrement nabaki ezali ko déplacer ba vendre sa billet deuxièmement choix ya ba invité troisièmement rancune entre ye na ba petit na ye na kati ya musique yango nde ebomaki roi Baudouin bino bato tika na sima conseil gratuit yango wana boye banini ya osala voilà c'était Saint Figaro mais tout le bar toujours beaucoup pembe likambo na moto te merci na bino tout ba fan botala biso analyse na biso et ko banda ozala kaka voilà à suivre bye bye.